Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Dina Yese Na Congo Tek Tek Mama Yasiba Mutombo Balandi ya Congo Tek Tek TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami ngai cœur sensible na pesi bino ba bisou bozwa penza mbote na bino bipai nyonso ozali ozomela café na train na ndaku vraiment cœur sensible azawana pona yo na kimisu mbangu kopesa mon boss si Mutombo mbote bele papa zombote uti na cœur sensible vraiment tikala kaka ndenge yozana kolanda bawana te na kimisusu mbangu kopesa bandeko nyonso bakotala video oyo vraiment nazosala video oyo na pasi na mawa nalobi ete tikala onalata boye lokola naye kosala video ya tata oyo ya 65 ans ponga moninga na esiko naye koteya ye ponga kalate na tikalika na deza pona sala âge wa 65 ans balandi ya Congo Tek Tek TV vraiment na so comprendre te mukili komi na suka ezali kamoko ezali mapasi na mboka na biso Houston na Amérique bino moko bomoni bililingi ezo circuler partout batu balobi lobi Cœur sensible par le via kotika la simate ezali kambo ya pasi ya mawa oyo tondima ite ke un jour biso batamangala to kosala ka makambo oyo mais zo salama elobi ndie komuka yebisa ngai lokola na to kufite to komona makambo ebele yango pe to zomona papa oyo yazali mutu ya ngambu ça veut dire Congo Brazzaville tozaka kabande ko mainde muteka bola biso mais to linga to préciser puisque congolais a mema ekulu sur mokili mobimba ke ye kaka mutasala ka ba bêtise papa oyo JP Ndosoka ye azali mutu ya Congo Brazzaville abalaki mama na biso ndenge bozomona na bililingi bafandaki pe bandeko na ngai na ndenge moko esengeli melikambo ya pasi bandeko na ngai tozokende muke oh Seigneur Jésus batata ya boye na yebite ezali craquage ya poto pongai makambo o na somona tokokoloba musute ke Satan okomona fandi na ye tokenda ka kokosele makambo Satan ape mbonga moko amilo bake ezalaki penza ngai te puisque ba papa ya mudela boye ngana zomona bandeko tu o bazosala makambo ya salite ya mabe ya kobwakelaka mibali ba mafuta mobali aziki ya kotumbaka ba mibali na ba essence ya kobomaka na bambeli nazomona batu wana selon ngai cœur sensible baye na poto bayende kozwa kindoki ya kimukolo neti papa oyo JP Ndosoka donc ye penza atikaki âge nyonso ya ba 30 40 50 ans aye kozwa kindoki ya kimukolo ebebisi ye bongo bapapa ya boye bandeko nyonso koza na famille ya tata oyo JP Ndosoka vraiment nasengi bino oyo nyonso apesa mwana ndoi ya kombo ya papa oyo Ndosoka apati ya lobi ntango yo komona video ya cœur sensible mema penza mwana na mairie mema mwana epa bakonza mboka balongola kombo oyo ya tata ya ndoki tata oyo ya mutema mabe tata oyo ya nkadia mpemba nalobi boye mpona nini bokomona baimage ekelekana papa oyo abomi bana na ye mibale moko ya 6 ans
moko ya 2 ans et demi. Papa on a tout na yo nanu pour na et pas yo ba bombi yo kuna oza quand même na téléphone oko banda ko mona makambo ezolo ba na réseaux sociaux ba jara ba papa boye ngande na sala ki étude le corps comme il a 65 ans peut-être na beti cet été oza na malade moko songolo ba médecin ba yebisa ki ok dans 6 mois une année 2 ans zo kufa na yo nde yangwana sikoyo oyo ko bomela biso bana biso ya 6 ans na ya 2 ans pour maman atika la maboko pamba lokolo yebi ke maman za en bonne santé o tika ko chuba maman meli ya kusakana te ba tete ba boy vraiment na ko chama ina muno côté donc kisi oyo swaki na Congo Brazzaville pokuna penza ba kisi batekaka na ba wenze batekaka na balabala batekaka na bakati ya lopangu donc omoni ke otika na mikolo ebele na mokili omoni ke nganga wana asengaki o makila oke kobomela biso bana biso vraiment tata oyo yanza komba lokola saka mutu ya mawa ye alimisaka kaka me ngai mpe soki batiaki nga place ya yanza komba tangu yo zo boma bana wana ngai pe nzambe na bomi yo malheureusement na nzambe te ye pas ça incomparable po ba genre ya biloko aboye esengeli na communauté to mona ka yangote esengeli na biso batamangala to mona yangote soki bomoni bililingi ya mama oyo ya mwasi na ye mama ya bana oyo aza inconsolable donc aza à l'agonie yo moko zala na place ya mama wana bana na yo baya ko boma bango kaka boye donc abengaki mama wana ayebisi abi yaka kotikela ngai bana baye epai na ngai mama oyo mpe ayebi ke aza papa na bango biologique akosala bango eloko moko te ake kotika bana mibale epai ya tata oyo azwiki ndoki ya kimukolo na niva poto ezosala pasi afandi na bana aforme numéro ya telefone ya mama abengi mama wana mama yambi mwana oyo ya 6 ans abi mama oui allo mama ndenge osoka mungongo na ngai peut-être okomona na susu te wana papa oyo ya bondoki ya diabolo mutakamata ki malobana ayebisi mwana 6 ans ke lobana mama na bino boye apesi pe mwana lisusu oyo ya 2 ans mwana lobi mama tokomona na susu te mbala moko mama epa ya salaki alobi o me bano basoloba boye mpona nini pa ndenge kaka lokola bandako ya poto soit na poto ozala mosika mama beli mwa moke vertige puisque maloba wana eza makasi mingi mbala moko papa wana azwi telefone epai ya bana asole susu na ye mama abi ndenge eza boye bana oyo nazoboma bango mama na ndenge arapide koluka bapolisi na ndenge alingaki aya epesaki mpenza mobulu papa oyo jipe ndosoka akamati mbeli achubi mwana kingo achubi na libumu partout oyo abandaki na oyo ya 6 ans mwana ye kotika biso akati molimo sur place azwi lisusu mbeli bipai oyo abandaki kopoignarde mwana oyo ya 6 ans atie na kingo atie boye achubi bana mbeli bana na miniti oyo baza ya kokufa donc esali mpenza pasi makasi makambo oyo ya mabala tozokunda toyebi te tozokende nango wapi papa na ngai yo osali mingi na mokili kobanda kobotama na yo ti okoma na 65 ans omoni biloko oyo eza na bato mosusu bayebi te soki bakomonaka yango naye koteya papa oyo vraiment biloko mosusu osala na mokili nayebi te eloko nini ekesala yo mpenza ofandi mpe ozwi mbeli ocuba bana na yo mpenza oyo boti papa oyo soki
osali mingi na mokili okokende yo moko te papa foka kokenda mwana ya 6 ans na mwana ya 2 ans en tout cas batata ya boye eza batata moko penza batu tout ba mangala ebongi ba papa ya boye baza ba papa moko to lakila bango to lakile mabe po asali eloko moko esala makate na mokili ba couple na tango bosala ba makamu na bino ko swana na bino ça n'a rien à voir avec bana baza ba innocent ndeko papa oyo et puis papa ngo alingaki ba mi boma ye moko erataka ndisko na bakiso ya zwa na kindoki oyo ya kimukolo na poto oye obomeli biso bana papa oyo jipe ndosoka aza mutu ya Congo Brazzaville mama ya mwasi na ye azali mutu ya Congo na biso Kinshasa mutu ya RDC Congo tala biloko ezosala na mokili wana sikoyo soki ke sensible alobi ke vraiment ngai fona en tout cas nazoyeba te nini naloba po makambo oyo ezosalama na ntango akala ezalaka te makambo oyo ezosalama ezopesa mpenza babiloko moko otali likolo otali na se yo moko olobi pourquoi boye yo moko kaka omona ozwi réponse te est-ce que bana oyo babandaki kodéranger papa oyo na nini okende kokata molimo na bango yo olie na mokili na age wana 65 ans na mine ekomi jaune na bakafe olia banguba okenda bipai na bipai olia biloko esengela te na mokili okati bana mikebo ebomoi na bango vraiment bondoki ya boye eza mpenza ata ntango bazoloba ke koya na yesu ekomi pembeni oyo mpenza eza koya na yesu te eza koya ya satana mutu ekomi pembeni mpe yango ezosalama donc eza pasi mingi bandeko nyonso oyo boza pembeni ya mama oyo bofandi mpo na Houston na Amérique bokonsole mama oyo yo omitia sikoyo na place ya mama wana omitia sikoyo lokola yo nde mutu babomi bana oyo mibale vraiment esali pasi makasi donc tozoyaka bapoto oyo toyebi te nini papa oyo abomeli bana oyo tomonaka mpe ndeko moko papa discussion na mama na kati ya ndako atie bana na kati ya mutuka bana misatu mobimba ake na kwe moko boye pa atie essence papa wana akufa na bana wana bana bazosala nini na makambo na bino na bolingo na bino et puis balukaki bino te baya na mokili bino te bato bolukaki bango ezosala pensa malamu mingi te est-ce que soki papa oyo yo kanisaki na mutu na yo ke otikala koboma bana oyo na mutu na yo osala likambo oyo osali mpo nayebi ke osalaki yango na intention oboma bana oyo mpo mama oyo ndenge akotikala wana vraiment akowumela te naza nzambe te me pasi susi ebomaka mpo nayebi mama moko boye navandaka mpe ya lupango moko mama wana mwana akendaki Angola mwana kitoko jeune garçon ya 18 ans mwana abelaka na Angola ekokufa me azalaki na bana mosusu me mama na ntango alataka susi esalaka inane te mama natika biso me mama oyo grâce na nzambe asunga ye me eza kame mipasi kosipote pasi ya boye oyo ndoki ya tata oyo asali nayebi te mama mukolo oyo bobalanaki wana nga mpenza te sensible nalateli mukolo wana mabe mukolo ya liboso oyo alobaki je t'aime nalateli mukolo wana mabe mpo biloko ya boye ezopesa mpenza pasi na motema mpo na nini olukaki mwasi kuna na mboka na bino te atako tobalanaki oyo abali mundele oyo
mama bali boy oyo ko pesa biso ba congolais pasa ko sakanate to perdre bana mibale o bazaki na avenir o to yeba kite lobi na lobi wana balinga ba koma banani papa oya ndoki donc kisi oyo so na Congo Brazzaville kindoki o ba pesa ki mukolo nde yango sali action oyo mais papa fo yeba ndenge zana vina mo bimba o tika no ya mukie wana pona yebo sali likamba boye na iloko moko songo les attaques na mutuna yo ba docteur ba yebisa ko tika so mikolo mingi te o tika ko sala sabotage ya bana po bana ba ko tika lepa ya mama na tango bana ba tika lepa mama po ezala ba tata mingi bazaka ndenge wana tata moko boye abota ka pe na mama na baboti 5 enfants mais tata wana tango alinga kufa bazakana balupangu misatu na ebi tata wana tanga monika ka ba merese ba yipse ke ndenge za boza suna bo moyi mingi te akitana babela bakoko bande ko ngai mais awa na poto na bana ne 5 tanga kiti kuna balupangu nyoso ateki na no moko mibale tikalaki ayoko tia ba kombo kaka ya famille ndengwana pona nini selo ye ke akotika balupangu wana epa ya mwasi na yete po mobali oya ko yasima ako bénéficier nango donc esala ki passe esala ki passe bata mokili to zapena na mitema ya mabe to zapena na mitema ya mbindo wana na komi nanga penza ko chiter cœur sensible bozwa numéro ya cœur sensible 0049 152 103 78 628 tant penzo au commis numéro 1 au bengi terre sensible aux yeux mbala moko bandeko ya Congo Check TV makambo ezo sala passe to bota makana mutema mabe franchement ya mwana batu mususu walobaka na batu ke na tango poso na biso ezali mwindu mutema pesa mwindu po biloko aboye fallait ça kate ezo sala passe bande ko ngai donc émotion émotion ça la passe ozo baté pourquoi to so kende wapi pona nini so ke zalaki ata voisin to kato comprendre que ayoke la kabana na mutema mabe abomi bango papa jipe oyo soki ndo soka bana na propre bana na biologique mais tala bilo kwa sali apesi mama na pasi libela ko bosa likambo ote kino ko kotaka na sama bele ya ngana bande ko nyoso o bosa na Congo check ba o nanu bazali te bo s'abonner eza chaîne moko poza nango décider et puis bande ko nyoso o eza ke mwasi mobile oza pena na mobilité oza pena na mwasi te oza femme seule oza yo moko papa donc benga Congo check toko chabino a contact oza na basi kitoko mwa toza na mibali kitoko mwa na Congo check wana pensa cœur sensible a combiner na suka ya lisolo oyo na bosa lipete ko pesa ma mama chérie na loste mama na ngai bibi na pesi mbote bele mama na Loriane Unzola na pesi bino mbote wana pika famille na ngai na pesi bino mbote vraiment cœur sensible alingi bino mingi et puis ndeko mususu okomona ozo luka numéro ya cœur sensible numéro ya wana pesi soki likambo eza mabe eza ya mabe likambo na tango eza ya mabe balobeli yango mama yo koyina ngai te yo kende kotia ne mwana na yo po biloko aboye soki mwana na yo ndeko na yo yo elombe muto ozoluka cœur sensible soki mwana asali makambo moko mabe soni wana elataka biso nyonso bakongolais ngana za congolais 100%. Papa oyanga aza mutandu mama aza mutandu en plus
logique. Mais yo soko lingi opakola mabe mafuta oya kotia ba grimace ya kobenga cœur sensible koloba n'importe quoi benga numéro ya mwana pesi comme ça tokosola kitoko wana ezali signature ya cœur sensible. Konga tek tek TV ya Siba Mutombo. Konga tek tek TV ya Siba Mutombo. Dina yese na Kongo tek tek mama ya Siba Mutombo.